Bonjour, 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 bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner. Bah, bonjour, bah, bonjour, pourquoi pas bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. En tout cas, boboto bon déco. Na katia mabota na bino. Bandeko vous amké. Na modifier un peu place pour ne pas mettre à la l'aise koleka. Voilà. Bambote ebele, ebele, ebele. J'espère que vous êtes très bien. Gavena la moki bien. Dieu fait des grandes choses dans nos vies. To la moki, to kumisie, to zongisi nyoso. Et pas tata nzambe. To sengi a protéger biso na tongwa lelo. Makila na e bana kolanda biso. Personne soto kende. Nzambe vraiment atambola na biso. Ba ange nae ba toujours entourer biso 4 devant 4 derrière 4 à gauche 4 à droite. En tout cas makila nae ezala tapissé na banzela nyonso tozo tambola boboto bondeko na bandeko na biso église catholique shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba saint na ba sainte nyonso bambote na bino. Voilà, bandeko nangai ndenge ka ezalaka toyaka kolamisa conscience vraiment na olobela éducation de base. Éducation de base yango nde na olobela. Ezali très nécessaire éducation de base. Au moins iso kozana éducation bien, okotambola malamu, okozala na courage, alors faut kosengaka merci soki ozwaki chance ya kozala na éducation de base moko ba base ya kitoko. O ba benga ba soubassement o ya bien donc ndako ba tongi na fondement ya makasi ba timolio penza bando zaki na libumwa mama tango za na libumwa mama eza comme si oza na kat bazo timola fondement mama zolia bien aza na environnement malamu mobali nazo linga ye zemi na yo ekoti na ba condition kitoko okomona okokola na ba base ya kitoko même ata okotenga mamukela parce que influence extérieure jouaka pe beaucoup mais obando zonga ka toujours na ligne na yo et puis maman na yo soka za na bomoi soki akufi bandeko na yo ba yaya na yo ba leki na yo tellement boza na base mo ya bien ba ozong so na nzela exemple toza nango kaka ndenge mobulu ebimaka na ba réseaux sociaux to pesi ndeko na biso mbote comme on est Esther na Hollande o bomonaki ba bundaki ba kendeki ba tchaki bambeli ba tchaki mbeli ba zoksaki mais akola na ba base moko ya bien. Donc papa na c'était un vrai pasteur, ba pasteur a lukuta te o ba escroquerie te ya mikolo ya koliaka bambo mote Esther soki Rodriguez ba blomo bon. Mais à cause na ba base bien et hier ko sala kitango ba abimi nzela wana na autoroute mabe et accident et salami ba ndeko nae malgré maman zana bomo isute papa ça été mais ba ndeko nae ba telemeli ba zongisi na banzela lelo mona mwasi wana msuto oyoke lisu na makamba ba désordre été bolem so ekoko zonga mais pas ya ba scandale minene bongo akende ti na ndako ya muta chambeli totika kumoni sute parce que ba base na eza solide lelo yango na ekoloba epesi mawa bandeko na ngai yango no mona tolobaka na kotala mutu na koyeba mutu okoloba ke nzoka ndi mona mwasi azana na ba fondement ya mabe yango na ye na calme nyonso tu na lingaka pe na bon déjeuner so likambo elekaki na live bobengaka musu bopesa ba commentaire au monde a moyen pena kofungola sujet na loba penza o nazalaki na wana motema na ngai ezate kolala kolamuka to ekomona ke la marina atatu yoka kombo ya mutu la marina atatu même bato kutu batia ba tatouage ba pesa ka kombo ba tatouage te to yekomona ke nzoka zali na ba base moko ya mabe mama na ye aidika ye mabe papa na bango éducation na ndako na bango ezalaki te. Parce que tu es mama oya boti ye moko ko présenter biso abimi na média
akomi chroniqueuse pona makambo ya mabe oyo mwana na ya sali makambo ya mabe oyo mwana na ya zo sala na kati ya communauté azo ko encourager le mal azo ko encourager Karine dans le mal azo ko sona Karine azo sepela tala bazo bundelanga tala bazo kende ko kota na ba commune bazo kende ko funda tala bazo sala boye bazo bundelanga azo encourager le mal chinois za makasi koleka na ba chinois bango bazo kamwa ke toto ye barate ke azanga koleka na biso pona tato moni chinois moko te akeye atake akende ko funda o afunda mutu tel parce que azo a kretiaka ou bien alobelaka limbolina to monite mais ye oyo azali molobeli ya peuple mbimba ye wana azokende kobundaka akati na musala bazokende na batribu na ba soki na bawapi nango na France kokende kofunda funda ngaku na vai na mboko oyo soko tuninga na yebi kopesa bafundaka bato te so bafundaka na soda soki na police soko fokende na police station soki okende wapi bango bayebi commissariat nga na yebi ata commissariat te na mboko na vandi ka moi ville moi mboka na nga ya muke moi ville na nga ya muke na kati Angleterre kavanda na ville moko ya muke mboka moko ya muke ba congolais pe bazate toza kata msu moko mais ake kofunda mama wana komi chroniqueuse mama akomi koloba mama aboyi kotuna likambo kaka ndenge mama Karine azalaka atuna te pona nini Karine boswani na Yvette donc mama ya la marina donc yena mama Karine ndenge moko siko ya yeza li pire mama Karine kuta loba mo ba poser ta question que mais ya ye penza ko loba mama lekisanga na media mwana mwasi wana mama ya muluba oyo mine pola mama mwana na yo na media aswana na bato kolata ba sapologie ba swana la marina alia bato bambonga likele baba finga ye bakanga ye ndoki na ezali soki na mo esprit na nge e continuer na koluka ba archive soki na beti na YouTube ekobima ndanga liaka bambonga bato likelemba ba makamnyo so ebimaka aza muto mobulu banda kala pona nini yo mama oleka te oloba eloko te otuni mwana na yo mwana mwasi ozokanela eza ngai la danoise Rita Banza so lingi kombo na nga mwana suka ba famille Banza olobi oso luka kombo na ye na kati ya Londres awa oya mama aleka 80 ans mama bota bana 8-10 mama oza problème na mutu soko bandi maladie ya babokoko maladie ya mokoko ya mutu kende kotiango na kati ya bana na yo na ngai te na bota na kati ya libumu na yo te na mela mabele no te na yebi yo tata ma ya pamba na mela te na mona yo te eloko nyonso kosala ekozala nul et sans effet oyoki yo mama mukolo bongo zoleka na media siko échanger ni ebimisio ridicule donc na mama ya limboni la côté musuku to aleki na sagesse tango ya kata asata kolela boyo kela mwana nanga mawa boyo kela mwana o mawa ko bolimbisa ye mais yo zo ko sa orgueil mwana nanga za prophétesse mwana azalaka prophétesse ya kindoki mama molimo bandako lobane na kati parce que ce que botama prophétesse jamais kokima jamais ato sali masumu dona yo kotika la dona yo mais ya kindoki nde kimaka
Comment moi nano azali prophétesse a commis ba cahier critique nzoto mobimba batatu alataka bien te bilambe katana maboko djembele banjoloko ba tatouage biloko ba bengaka ni ba soki ba vergeture biloko katana na maboko. Mwana oyo azaki mwana pasteur ye wana banda kala lobango te kazaki mwana pasteur poigne. Pour na yebi ke so na olobango nde. En tout cas bana pasteur ya ba congolais na yebi te. Boyo ki sera komba ki pasteur soni. Mama vanda na ndako liabi teku. O mwana na lambela kayo. Kende bat na chi belebele. O utaka kisasa olia kambwa. Liambwa na yo tumba lia. Koye lisu na media toyoki. Oyoki si ba mama baluba soni. Bana baluba ba yoki soni babi ba mama na biso ba koli boete. Base baluba balobaka te. Mobali muta lobaka. Kimia kaka mutu na se. Oyo mama ya uti wapi. Tela mama mo maza impoli. Yamone yoko bote la biso impoli na société. Oyoko bota la sirène Monica. Sirène Monica bima lisusu ya koganga. Omonde na kati mukila na yo. Na kati mukila na yo sirène Monica. Lopele wana na kati mona tumbia mona makila na Yesu. Ozo tanga makile siko zali. Yaka koloba lisusu. Poni okomi koloba normal. Pona nini okomi koloba normal. Loba ni obanda koloba la marina. Muta ko bangwa zate. Ngana ko banga yote na ko memoti na suka. Muta ko pekisanga pe azate. Olingi otali oboy ovandi po nga na olobela la marina eza problème nanga oyo na eya na buto ya na moyi o nga bitumbo na obunda yo so bunda mote donc ngam na obunda ngo so boye fona ya ko loba mama okona ko lobela yo tina ti mama motema mabe mama za na injustice yango bo baby seli biso mboka kuna boku ba pesi biloka bokonzi bo pambo so koka mote baluba chanana bandoki mama ndoki olia bana bandeko na yo boko lianga te oyo boliaka na media wana la marina ngate la marina ngasi babenga kinga na tongo ya lobi na yebaka yango la marina soki babengi nga en tout cas merci ndeko na nga mwasi. Malgré mo boepe na kotaka banzonzing pona yo parce que na linga ka oso we barate muto balinga na linga ko mettons na mona tamso obeta kara ya onde mona ya na ye na tumboli yo mais na sengi yo merci à chaque fois so likambelinge ko na communauté balingi ba baby sa mutu moko na kati ya nini ya media otika ngate. Tu es oza ange nanga na kati ya media. Lo sako ndeko na ngai. Tu es mon ange. Kanga phrase wana. Soko moni na kotilem sou problème. Mo pe to sako mona ozo kipe ange na yote. Mais na kati ya media ona ya ndeko na nga okomiyeba oza nani. Oza ange na ngai. Même na makambo oye bimaka avant ndeko na mso akufa. Tu m'as appelé. Na 0-0 pour me dire que calme-toi, ne dis pas. Et hier aussi, tu m'as réveillé. Sinon, hier, que maman oyo alinga kote langa na coin. Merci. Et tu m'as dit un mot. Olobaki yango na mungongo ase. Na kangaki yango. Obi keba. Eloko nyonso. Eza lokumwa nani? Maman merci. Nzamba pambola li sous place ozali. Pambola msala na yo, pambola bana na yo. Parce que mutu aza parfaitité. Mais tant oza na ange na yo. Oya yaka moni mobulu, aye na mungongo ase, aye koyebisa yo. Te, il faut kumisa nzambe. Que le nom de Dieu soit béni. Sois béni là où tu es. Bande konangai. Totambola pambate. Kaka ndenge kaka na kati wana tango bino bozo kanisa la dando za zamabe mais to zana ba o ba chroniquer so ba bike mwana mwasi wana na zamalam yo mo pela marine obi onke na zamalam
na tikala kosalo mabesi kama côté ata mukolo moko te même une émission na tikala ko fingo te na chrétien yo te na salo eloko moko te be mission se lekaka na lexako na tribunal na ngai avec honnêteté mobali no fingi ba mama awa na sala analyse tu as rien dit makambo ebelo sala o sala ka pe na sala na ba analyse o loba eloko te yambalo na sali eloko te parce que boza na programme pour na bolia mutu na kati ya media la marina o saki fiko mabe yango zo bananga yaka na mars parce que un cœur est censé mobali na yaki auti ki sasa ayena poison. J'ai tout compris la nuit. Cœur est censé mobali na yena poison. Au moins y simbite nzamba pesi biso kake to panzana parce que mon cœur na zoko sabinote na lobaki quand même muninga abengi ngai ezaka pene ti lolendo ekosala bien te na kotala na kosolola na mobali nanga na ya na manifestation na yo nzoka ndo linga ya kotiela nga poison oyo mobali ya cœur est censé ayaki na parce que mobali wana za na haine envers moi na bimisa ba secret oyo ba bomba na timulango na bimisa ngola avec bino subolandaka bino bopesanga ba conseil na bimisa yango aya na poison abito ko zo ndenge nini ba utiliser la marina babi muto ba ko utiliser asalo mabe ndeko nanga ozaka muta musika te la marina osa la soirée en tout cas ça la nyoso la dana za la wana et puis oyebe ko mifunda yo moko ko banga te ngana ke no ko banga essentiel nyoko bangele nani moi c'est zoba wanga na mwana moi c'est salité ndaku sola ba pampers masuba mwana ko suma banye evandi wana ko longola teti mobali na koya mobali na koma courbe na mukongo pona poids ya mwana wana mobali na lobango awanga na pourquoi alanda maka mobali na lobanga na français akomona ke mobali na lobi je souffre, je sais que je suis malade, j'ai eu mal au dos à cause de ma fille. Allo bango. Ye moi ça m'a évité wanga na katilelo. Maman wanga na ni mobali na lobango kende kozwa audio kuna na tribunal à Rabat. Landa maka mobali na loba. Tu oses comprendre français te loba na ya limbolela yo. Tu oses comprendre. Yanika Rokosa Kazana leki handicapé pona zwani guerre da suki geda na yowana akokosa pona zwani en tout cas ça passe na mona kacha mokilo mama ya muluba mama otoyebe ba mama luba ya respect o leki okomi chroniqueuse o sopio makasi mama okomi chroniqueuse pona la danoise. La marina na betio un coup KO o kokito bengi mama na o o kotika la komona mama na nga na télévision te ni tata na ngai ni mobali na nga ni mwana na nga ni koko na nga aya kokota na makamba YouTube o tika omona bango te o kobunda ka na nga na nzambe na ngai abupia oyoki mikolo no se na sala d'émission mobile nanga vandi peme na zoyoka soko ye bien monté mais oyoke ina hôtel parce que je travaille, c'est mon travail na osala la YouTube a engagé ngai o comprendre la marina yo kanzini ngana ko bunda na ona na physique te na ko kende na ona tribunal te na ko bunda na molimo yo ko tindelo ba missile yo vraiment faut soit kake penza kake zo beta boum 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 na kati ndako na bino wana oko bimisa mobali wana na mpuna na kunda place okunda e mobali wana ko bima et puis ça bandi ko bima mobali wana ko ane oyo bona ne oyo ko liango na bana na e ndoki ya mwasi bona ne oyo ngambo na ko solo la na bana akoliango na bana na ye na marina
ezali makidi na ye mutu ebimisaki bana wana makidi nyonso atia pana we kenda zéro parce que yo botaka na butu libuma etonda mafuta na bamion place omwana vande eza te même insémination oza na place nango te oyoki tika mobali ya bato omona bana na ye motema mabe ya makasi boya nini kindoki tina bana la dangazi yaya lakisanga nanu nasala émission bamona ngai te bana baye bana mobali na nga baye bango nyonso misato baye kotala tata na bango pourquoi lokuta boye bana bayaka kuna te banda bakola na ndako wana obotola mama na bango ndako bana bato bakenda na bango nzamba pambola bango basala ba poste bien basala biloko makambo na bango kitoko bayaka na bango kuna te ata bamoni papa na bango na voiture balekani batambusa ba voiture na bango kitoko baza mosala bango posé oyo kokosaka ngai na tunaka yo ke bana wana bayaka kuna lukuta na lukuta natunaka yo te pourquoi kwa kobetela masolo ya lukuta place bana bayaka te pourquoi mentir est-ce que baza obligé baya pe soki balingi bate bavai na bango mais koya kokosa pete kobeta pese du solo pete lobaka alakisa ngai ke ndenge nini basalaka boye na boye pourquoi koya kokosa yango nzambe abimiso na mpwasa nakomi koshite nalingi mpena boyoka bandeko na nga mwa mokeba oyo bayokaki te boyoka mama ndenge mama ya la marine akomi chroniqueuse bandeko boyoka mama la marine ndenge akomi chroniqueuse boyoka na soni la marine nzoko nozaka nozoba penza Zambé okimisi mama bino chroniqueuse my god nga na sala ngo te si mukule kokufa kasi nzamba kushute ya kumwana makavu zamba kushute nasala kakoso na famille ya bantu vraiment iyo kotela kaka boye wana kushinga moninga kwa lobele makavu ya soko soko ya basaka na kanaye kama reno wana mwana kaka kama rena tanda kumu kada wana na kotote para tucha suru katea tucha mwana katea mama ve papichicha azrepana na tani ndio wako kosa makavu mambo yake kindoka basa poto kasi basi ya poto mito isala kate mama umoni mkono kususo na kitina asena kiko tabu ya naye na 2021 na sadeke pa ya damare na shan mama na so yemsote na yebo yebo na matekolo ya zana defie metas asasere bloqué na matine escalier na yoki muto ebali na lobite mamina omoni so yo zitabu ya sete na wepa na oye zapo kumabata La marina ozokata soni te yo muta mbongo ovandaka na immeuble ya kala bano babotami na immeuble na lelo baleki ba 30 ba ekala immeuble ya kala ascenseur ekufaka me uzo muta mbongo okofanda na basite pola bongo ndeni oyebi kokamwisi ngai yo ozamolaka na bajeep ovandaka na 9e étage na baimmeuble oyo epola mama na yo azokoka kombata baeskalier te ascenseur ekufa mama na ngai ye mama azoloba baverité na yo boye soni mbongo ozwaka na media mobali na yo ambalaka biloko toliaka na avion ngala dana so na vandi na avion biloko naliaka nzoka nde mobali no moto ambalaka yango donc aza mwana mosala na ngai ale yo sikoyo okozwa ndako te osomba ndako te na France baninga basombaka mabele batongi ndako bato ya mbongo yo sikoyo mbongo yango okumisaka ovanda na bandako ya kala ascenseur ekufa tina 9e étage yaya osufraka yango nozokomaka mipiku na nsima likolo komata baeskalier na biloko kolia bokobima kutu bankungi mama na obanda na 2021 ti ane oyo yo moto oza na mama yaka so na ndako no te tozaki na réseau tolobaki mama no ayaka na ndako no te
na pesi au devoir au sali yango osolo bangana mama biso osolo la kate omoni na baki okolobisa mama na yo olobisi pe mama na yo ye koloba mobali na yo pe akobima na kunda wana otiaki ya kobima anepe oyo akomona bana na ye akolia na bana na restaurant akoyesenga bana ne pardon baneo nyonso tu apesa bango éducation te abima kaka ndenge na lobisi na mama na yo pona obanda oloba na mama no te ndenge pe mobali na yo yo na ye ko délivrer batu nyonso kanga la mere batu nyonso yo kanga na kunda bazobima na bato apembeni na ba voisin bakobima na ba belle sœur ndoki oyena ki ndoki no oyo ko kotsa na famille bantangu oyo ko dominer bango Tour Eiffel. Tellement bazoba ba congolais. Ndako vanda eza étage quoi Tour Eiffel. Tour Eiffel o wapi avanda na banda kwa kala. Mais osubo kana Tour Eiffel ascenseur ekufa. La marina matarna makolo. Tina 9e étage. Banda kwa kale kuba yo mutambongo. Banda ko ba chioterie et sangana na ba voisin. Bampuko ba voisin bayaka ti na bandako na bino bampesa ba voisin bampese na bino tango tio bakisa bampese bampuko basila ka te pa ya la marina buzi na mukomso boko moneka zunenga abina na ndako na ye wana mpese bampuko balekani boka ngada cha lelo na mabota ya bato botala niveau bandoki bato na réseaux sociaux kanga munoko no cœur sensible yo mbala boni obenganga te na papa Germain na tielo na se munoko na caméra munoko na caméra kanga munoko cœur sensé okunda mwana kuna na Francfort na sima kuna yo kanga munoko mama ngasi mabendoki olia na mbongo cotisation oyo bapesaka pona mwana oloke ta bosela ta tombo ya 2000 kaka moi 1500 euros bosundola ekora mwana nde mwana na mobali no damas oza ndoki mwana na yo moko eza kutu yaniki te mwana mwasi no te mwana ya yo moko osundola cimetière bongo baninga balukata mwa ezaka ba 1500 1000 dollars mbongo yoke na ona kisa soko otonga cimetière ya mwana no soki Alvin soki Elvin metala nde bosundola bando soko ozoya soko ngani na kelani bongo bozango na letu izei mama zana mukanda France azu mukanda na fumana na mama aza jiso soko tuna ngai aza mbukanda France ayakasi mama na yo na soka 90 ans 90 oya komi chroniqueuse na mikolo aya parce que ngapi na komemaki chroniqueuse na ngati na ba 90 yepe aya koloba aya salela ye nini te ndenge basalela mama na Karine salela ye nini aliaka mbongo YouTube ake koloba ake kokotisa mbongo ba insensé pona lekaki na chaîne na ote pona lekaki na chaîne aleki na ote azwa ta mbongo na ye esansa kopesa mbongo wana bafuta na YouTube te awolia moye mokochi na benatsuki na God live awosomele ba Pampers mentalité lo ya ba chiluba na yeba kite nzoka nde subasmana oza mwana mboka subasmana o villageoise baninga butu bata mboka so bayo mwana ba s'intégrer mais yo s'intégrer te na mutuna yo s'intégrer te bloqué pour la nini kindoki nde zo place nyoso pa la marina ko mona o kaka boy elongo za do o rata mongol ungoza pa ki zengi pena ngamo dans mona banda ko tala yo
osala loko ozosala baventure na ba mais ndeni abima mon lokwa neti bano ya bamongole boye est ce que la marraine alinga azala mongole te yo mpenza olinga ozala mongole mpenza yango wana mpo omoni koboti te parce que yo soko botaki olinga kobota bamongole makila bombo fo ezala mpe bano mama na bino aboti ata de bamongole baza na kati ya famille na yo yango olakisaka bandeko no te kaka okangamaka kolakisa wana wana mosusu wana mais na famille na bino bakizengi fo baza bamongole oza mpenza bilongi na bango atika te aya na Londres awa atika mpo na nini mama na aya koya kotuna bato na Londres aya ndenge tokobeta ye mama la marine okoregrete yo kanisanga na Londres yango na mutu pamba yaka na Londres koyoka makambo nao sakane Londres nzamba alola pardon oze ezana tiango wa ntina le soko ozolia sikongani na kenani boma kozango na lebu zeli mama zana mukanda France azo kada na simana na mama ya kaza chiso chikotu na ngai mama biso ye wana mama wana mwana ko ya peto na ko ta chikuba oni kinyo ta poto ya mwana ngai na zo do bate wana mwasi wana ko mwana ya sada kadai ko ngai na zana watu na Londres na tinga watu wana batu na yepye chika ya yo mama chika na yo eza paswe ona ko zana problem tina mama mikolo la marine akanga mnoko na yo nga nazwi problème na mama mokolo yo moko zwi mama na yo kotie na media nga na koti mama na yo na media nga mutu na koki mama na yo ya na ye na media nga na fingaki mama na yo yo ndo fingaki mama na ngati la marine nzamba kotumba yo la marine yo ndo fingi ngai ozwi monika ofingi mama na ngai ofingi soki lideso ya mama na ngai na chiluba ofingi yango clitoris ya mama na ngai ofingi la marina nani akoti ba mama yo te makambo lobaka na yeba te so bobosanaka nani afingi mutu liboso c'est toi non pourquoi koloba ngai nakoti mama no na makambo yo mutu oye batu babengi bafani babengi balobi ke olobana na mama na yo te eza ngai te nga na tikali koyeba vino ata mokie te nyonso tu bato bazobenga mutu bazoloba yo makambo nyonso bato bazobenga bazoloba otiango na mutu na nga yango ozomona ezosimba te ozokomtianga responsabilité ya makambo bato mosusu balobi pourquoi tu es venu insulter ma mère yo moni nga nasali yango problème parce que nayebi ke mama na nga akufa na kimia aza na kimia esika azali akoma ange de lumière yenda a protéger biso yenda zalanga na ngai butu na moi ayebi pona nini andimaka botanga o comprendre nga na baya mikolo nga na baya nga toza ne kara munene mama sa tikaka déjà kobota aye kobota nga mwana suka alengelanga na ndenge nyonso to je manquais de rien na lekaka kutuna bana ba riche parce que loko nyonso na banda osenga école nyonso na banda olingana ke notanga na banda otanga on comprend voilà différence yango wana Voilà, bandeko na biso tokomi na biso na suka ya bon déjeuner na biso de ce matin, bo comprendre. Ba nani bazoleka na média. Yé tout ça mbelaka makasi.
Place nyonso Congolais zali fo mema kindoki. C'est ça qui est triste. Toi na biso na média, tozo sekisa, tozo mais pourquoi comme mandoki? Pourquoi comme mandoki bande konangai? Eza pasi na maba pourquoi? Eko kena bino wapi? Comment que perdre maman, nanga kosenga na papa. Boyoka mama, boyoka tala boyoka sikoyo mungongo mama Karine Mokonzi. Donc on a un temps, na tchela binota moi mama Karine Mokonzi. Boyoko yoki mama mala marenati. Siko boyoka mungongo mama ya Karine Mokonzi. Bongo bosa la différence. Botala. Lero musoso da bambongo ya bamvutuma pasta zuko ka kudisezirite. Ngana yebisa kaya na Kinshasa na loyebisa ndengo za kusala musalo loyiba zofuta yobia. Oyo bambongo abantu bazali kopesa. Zuwaka mbongo wana kendo tika kana ndako nzambe sunga kamisala nzambe zamu mbongo kukikozwa kate na babilamba yeko tore yo ngaba mususu bapende kusana na ngwe incantation ba yejo c'est comme ça apenda kulubana kwesa batunyo so wana ngana lobi no bozo sunga yeti parce que moto soli bolingi ba protéger kaye mais bino bolingi yeti na makambo ko mbongo ibatu baza kopesa batuzo mona bango tendengo lubata papa inani wana azopesa mbongo me muntu soki oye bokutana naye bokutana kana yete est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Nde bambongo wana mama naza kosenga na papa lero mususu eza bambongo ya bamvutuma parce azokoka kudisezirite ngana yebisa kaya na Kinshasa na loyebisa ndenge oza kosala musalo loyeba azofuta yobia oyo bambongo abantu bazali kopesa zuwaka mbongo wana kendo tika kana ndako nzambe sunga kamisala nzambe zamu mbongo kukikozwa kate na babilamba yeko tore yo ngaba mususu bapende kusana na ngwe incantation ba wana kendo tika kana ndako nzambe sunga kamisala nzambe zamu mbongo kukikozwa kate na babilamba yeko tore yo ngaba mususu bapende kusana na ngwe incantation ba yejo c'est comme ça apenda kulubana kwesa batunyo so wana ngana lobi no bozo sunga yeti parce que moto soli bolingi ba protéger kaye mais bino bolingi yeti na makambo ko lo bambongo na bino merci beaucoup mais bon vanda na bambongo wana parce que bambongo wana on ne sait pas ça vient d'où maman nous sommes enseignés pourquoi to yaka na banda ko nda côté parce que nazo yeba te moto wana esprit na yeza ndenge nini na kulia iloko ce sont des alliances on a incantation batonyo so monde entier ba kozala contre yo moto moko non ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça banani groupe soki ba mama nani wana kaka ba groupe wana baza mabe balobi baza mabe paka baza kanyanga ezosunga yete nde yango mama ngai eloko na kosengaka pour le moment yebisa papa vraiment devant Dieu. Voilà toza tongo tosuki awa voilà tosuki awa binomo boyoki différence bango nyonso bandoki bamema bamama na bango bakoma bachroniqueuse donc la marina yozoluka kaka ti okoma lokola Karine donc olingaki kake babeta yo basolo baboma histoire ya Karine na média ekoma ya yo ekosimba te oza Karine te yango ozolanda bien sûr boza bandoki bino baleba na mai bandoki mais yo ekosimba te ya yo kindoki eleki na ya Karine maman na bino kindoki eleki na mama Charlotte. Maman Charlotte alobaka makamne toujours ozo aza koloba botika mwana na ye. Mais maman na aza koloba lukanga. Aya ko lukanga na buto komona nga te na moya komona nga te. Oyo nyoso kotinda ana Londres awa akoma handicapé. To suki wana otinda bato. Ba bon en tout cas ba bonne journée. Bande konangai eza sous les baobabs. Voilà. Olingi kotala otalingai oza bienvenue na osepela makasi. Olingi ko s'abonner o s'abonner. Olingi ko zapper o zapper parce que eza wana te ba sujet nanga bino botinda nga no salango selon mon esprit, selon ma conception. OK? Osepeli c'est bon, osepeli te bye bye. Tokutani l'émission mususu. Bonne journée, bon service na ba o basala lokwa biso. Bon bonne chance na ba o ba oluka musala nzambe vraiment a fumula ma porte besoin misala mais ba fainéante bye bye.